Bozongi habité le ya primaire na secondaire bo sakola maki pour les 3 août na suka ya état d'urgence bo poussani na le 10 août 2020. Ministre et enseignement primaire secondaire na technique Willy Bakonga alobi ezali pona kobongisa ya mboma ye matali technique na administration. Ba personnel administratif y habité l'onde bazongeli mosala le 3 août. Mosambeli Vital Kamere ya École France, bâtonnier Pierre-Olivier Sur, alobi été ambassade ya RDC na France et puis melier visa pour na procès eye ezongeli na Kinshasa ou toposo moleki chargé de mission ya ambassade à EBC été boyokani bozalité kati na France na RDC pour na kotika basambeli ya France bakende ko sambela na École Congo démocratique pour na mettre sur bosembo bozalité na bosambisami Bwango. Mbulamatari ya Angola e botoli kompani ya media ya moko ya baye bazali zinga ya mokonzi ya kala José Eduardo Santos. Media Nova e pesami wuto lobby vendredi na bokambami ya ministère ya télécommunication, technologie pe communication sociale ya Angola. Ezalaki ya général Leopoldino do Nascimento oyo ayebani na kombo ya Dino pe azalaki directeur ya communication ya président do Santos. Likita Liabakambi Bamasanga bazali kati na FCC ekebisi ete ekopesa maboko te na mabongisi manso mazali pona kolekisa ntango ya maponami. Mpona FCC mabongisami pe masolo manso ya mbongwana masengeli kosalama kati na ba institution kolanda buku likonzi pe mibeko mia ekolo. Dr Denis Mukwege apameli bobangisi bonso azali kozwa lokola pe baye bazali zinga na ye wuto apalelaki bobomina bato zomina mwambe na Kipupu na Sud Kivu na bagumino pe batwagira eno ya babanya mulenge alobi yango ekopekisa yete kokoba koloba pona bana ya Congo oyo asalisaka mikolo miso na pasi bazwaka na babomi.